Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Mbote ndeko balandi bana papa Simon Kimbangu esika nyonso bino bozwami. Toyebi na bolamu elte le 17 juillet epesameli na chorale des enfants kimbangistes oyo tobengi Koreki. Na tango tozoloba na bino tokolanda bana Koreki pamba te bango balibasa la prestation na bango ba marquer journée na bango ndenge tomonaki na kati na sensibilisation na détermination o bazaki na yango na collaboration avec Masolo Kimbangu TV lelo nde résultat tokomona yango lelo tozolanda résultat na prestation na bango o baza kosala tout de suite là na kati ya paroisse ya Paris Saint-Denis dirigeant na bango oya kotambwisa bango ezali papa Falek d'ici mois. La présence ya maman Marie Mwilu Diangenda Tolanda.
Mbote maman journaliste. Kombo na ngai mama Luvuvamu Mampuya Lucie. Nazali mama pasteur. Nazali coordinatrice ya bana ya banganga nzambe kati na engomba Europe. Merci maman journaliste. Effectivement, tango babengi bato nyonso tu o bakotaki retraite bakende koyemba esengelaki na telema nga mpe nakende koyemba pamba te nazali mwana ya retraite nakotaki retraite nazalaki na groupe 8 ya retraite donc retraite ezalaki ba groupe na ba groupe bato bakotaki retraite banda na premier groupe ti groupe na groupe banda kokota nga nakotaki na groupe 8 nde naalaki na retraite donc na mokolo na lelo c'est vrai que eza mokolo moko ya réflexion eya mokolo moko très touchant mposo tokanisi retraite likambo kitoko oyo papa Diangenda abongisaki mpona biso bana na ye na ndenge ya kobongola biso kobongola bizaleli na biso po ete nde bate biso na mokolo na lelo tozala en connexion na ye likambo wana yaki très important na ntango wana tomonaki bokeseni eyalaki makasi ya biso bana toutaki retraite bobangi ya nzambe mpe ezalaki comparé na mokolo na lelo makambo nyonso tokomi kozwa yango kaka ndenge wana yango wana lelo biso baye oyo tokota retraite malamu ndenge balobaka tozongisa makanisi na biso nsima totala oyo nyonso tata nzambe asalelaki biso tata Diangenda kuntima po ete tozongisa bizaleli wana oyo tolongoli donc tozongisa yango na esika oyo ezalaki bana ya biso ya koreki deja nga nasololaka na bango mingi parce que eza chorale moko oyo nalingaka mingi eza chorale moko oyo importaka ngai na banzembo na bango importaka ngai elelisaka ngai et je trouve mes solutions na kati na banzembo na bango nakosenga mingi na bana ya koreki nasi nalobela bango yango mpe mbala moko bazala biso nyonso to elongo makasi na mabondeli totika nanu bamakambo mosusu mosika ya kowelana ya kowela bokonzi tozwa nanu oyo papa Diangenda apesaki lokola na koreki ayebi ete soki ye aleli bana koreki bazalaki pene wana bango mutu babandaki koya kolembisa mwa motema ya tata mais sikoyo mabondeli ezali te kaka kowelana koswana kozanga bolingo alors nyonso wana ezopesa biso retard na kati na lingomba lelo osoki nzambe alobi likambo na ye alobi ete tokozwa eloko na koloba kaka totosa liloba ya nzambe soki ebimi ekomi mobeko ekosalemaka ata bamvula eleki likambo wana ekosalamaka toujours ndenge papa alobaki ete tokosepela soki totosi tokosepela malamu nde totosa yango wana mpe bandeko na nga bana koreki nakosenga ete babosana mabondeli te biso mpe tokobosana mabondeli te mama na ngai yango nde na ngai nabakisa kosangana bomoko eza toujours eloko moko ya kitoko eloko tozoluka kaka lelo biso nyonso tu yango wana tala ndenge toyoki mama lelo alobi na biso bande toye na mboka oyo soki combien d'années tosi tosali plus de 40 ans par exemple kaka bitumba na bitumba eloko nde ezosala biso bokabwani nde ezosalaka biso mpo tolingani te soki bolingo ezali makambo nyonso tu ekokoma na yango facile omoni soki bolingo ezali tata nzambe akoya kotiela biso oyo ekoki mais ntango bolingo ezali te makambo mpe eza kozonga mosika mais eloko moko tobosana te tata nzambe aza na moyen na ye nyonso tu ata biso tosali ndenge nini soki ye alobi likambo na ye oyo alobaki ekosalema nde balobaka likambo ya nzambe elukaka nzela akoluka moto oyo akoluka esika oyo akopesela yango nzela mpo ete likambo wana ekoka kosalema kokutana elongo bo biso nyonso tu ezali esengo makasi etiaka biso na motema totikaka surtout biso aya na poto totikaka kotiaka ngai na bango o bango na kokombo na bango te bango bo eza na ntina te biso nyonso tu tokoleka toyaki mobembo
omoni ata lelo totie ndenge nini eloko moko kanga na lobaka etikali nanga tellement na motema tata nzambe apesi biso nzembo alobi na biso tala ezaleli na ngai na ndima komikitisa na ndima kovanda na bino yango nde elembo ya bonzambe. Donc tata nzambe papa Simon Kimbangu Kiangani ateyi biso ete elembo ya bonzambe ezali komikitisa. Moto akomikitisaka te azali na elembo ya nzambe te. Soki tozwi malako wana ya papa tomikitisi tokomona ndenge nini ya kotombola biso nyonso kokoma facile mpona biso mama na ngai. Merci beaucoup maman journaliste. Biso banso tosepeli na likambo esalami ya kitoko kozala ensemble ezala keloko ya kitoko mokili oyo ezali ya nzambe biso tokoleka kasi lingomba ya tata Simon Kimbangu ekotikala de génération en génération tozala bomonko tolanda tata Simon Kimbangu Kiangani na oyo yaza kopesa biso tolongwa na biso na ye ngai te ye ndenge nzembo yembi tozali bana ya zamba tobundelaka mokili mawa ya nzambe emonana mpo ete pasi esila bakoko bamoni pasi batata na biso bamoni pasi kine lelo moto moyindo aza na pasi tosengi merci na bana nyonso ya koreki na sensibilisation na volonté na détermination o bosali po ete likambo ekoma oyo ezali topesi merci na badirigant technique nyonso papa Falek d'ici moi papa Salomo Lisika merci na collaboration na bino ndenge tobandaki banda na ebandeli ya aventure na biso toke nango tina suka epesi résultat ya kitoko na mokolo ya 19 juillet 2026 biso moko tolandi tosalaki likambo mpe tokomisi yango tina suka koreki félicitation to continuer bongo po ete epesa mpe bandeko mosusu esengo biso nyonso ensemble nde tokosalelaka kitoko tozali wana mpo na bino bohésite te si boza na besoin na biso bobenga biso po ete tosala mosala topesa maboko na tata Simon Kimbangu mosala ekende liboso ekende po biso topambolama kimia ya kati na mokili tokendaka partout Afrique du Sud États-Unis, Europe, partout, France mobimba. Topesi merci na papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba ba conseil pe ba conseiller na nyonso. Merci na fidélité pe na confiance o boko pesa kabiso bande kona bino kati na masolo Kimbangu TV. Tosepeli mingi nde tomonani na mbala ya sima. Merci et au revoir. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbangu TV.